profil oyo ya Davidson wana bambote na bino nyonso to. Nazoka nalanda débat ya réconciliation mais na bandana no boye. Exact, réconciliation. Fali a contribué na succès ya Koffi Olomide, mais Koffi Olomide a contribué na succès ya Falite. On a fait de temps on a mis tout na biso. Eza mabe au moins. Papa yo kangala yo makungu vraiment tout ça ta Mungu vraiment non on peut pas faire passer des trucs comme ça vraiment c'est la carrière ya Koffi Olomide. Frère ata kutu ki fanatique yango ezali vérité. Non, vérité, Mimi. Mais là, moi, maman, il dit protéger la protéger la tango Koffi aye awa akokuta bato nyonso bazali na miziki babanda miziki avant ye azali komi lobela kutu ye moko azali komi kumisa ye moko ye mopao ye songa mbeli ya leki bato nyonso tumu ye moko ba porte parole te ezali ma munoko na ye moko muta kontrizaki azalaki te bon lelo soko fali aleki ye baloba te fali a contribuer fali aleki Koffi lelo kote ya pardon London pardon bino bata London na bino ke mama wi so mama na tinaka bino zona kimia na lobi boye fali na carrière ya Koffi Olomide mopo mokonzi fali a contribuer na carrière na ye mais Koffi Olomide a contribué la carrière solo ya Falite ne il fallait contribuer la carrière solo Davidson tikanga na loba couper bien à part ya madofo ya lata ma libosa zula ngwa et problème voiture ya libosa amema na fina ya azula ngwa mais arrête de dire que lata banzambala Davidson tika eba évoluer papa yo lata banzambala Davidson comment nyoso oyo ko par contre à papier ou bien comment quelque part comme ça tant il y a aussi ça après il répliquer papa nangai yo mto edanga live za la bien yo moto est-ce que fallait ensemble so kazolo ba bien te kanga pena motema papa bino koza basu nani bino koza bato bosutenaka live ya Liliana donc to kanga pena motema asilisa comme ça yo peut comment la papier après on répliquer na makambo yo komi s'il vous plaît. Merci maman Lili na sepela mingi na ba live na yo maman apa kitoko na yo oyeba pe osala ba live na lobi boy nazo malembe oke mosika nazo répéter lisu na bato bayoki malamu te awa Koffi Olomide biso to bana viva ayaki wana ami lobela ye moko atinda kutu mutu te azoloba ye moko azolinga kokonza batu ye moko lobate totala lelo otoloba awa aleki Koffi Olomide na musika Papa London mafinga de papa motafingi Koffi pédophile abate dans la mature motafingi Koffi pédophile azate donc moto moko pa la kisi qui peut pédophiler falia Monsieur London, nous on fait le débat musicalement par là, s'il vous plaît. To bimala mafinga, to finga les grands pas ôté parce qu'ils ont mérité, to finga falité, to finga pe mutute mais pe ça ba argument solide na yo, na nengo zo pour approuver artiste non pardon to longa mafinga parce que ça va retomber sur moi. Vous avez pas pitié de moi là. Na coulisse ba ba ko finga nga après, s'il vous plaît, pardon vraiment. Yamba Koffi fil na comprendre te botela ga mi balé mais vous en marqué le trop na lobby boy nazo répéter sous ko ba boy Koffi Olomide fali ipo pantimba a dit contribuer la carrière solo ya Koffi Olomide tout le monde a yebi donc ndeko na même Pierre na ye n'encadrement ya Koffi Olomide ko fali pour pas contribuer na carrière ya Koffi mais Koffi Olomide par contre
a contribué na carrière ya Falite à succès depuis 2006. A bandina nous succès en na quartier la Tewana aza lumière. Tant bon le bon, o papa na ye, koko na ye te. Papa na ye to boyi te sikoyo. Bon sikoyo ba papa ba Suzuki wala. Papa Suzuki za nani? Papa ba modogo za nani? Papa ba oyo ba nani oyo Soleil azo ko robeta musique te za nani? Za ko fite. Pourquoi bango ba bimate? Pourquoi bango ba bimate tilelo? Donc Fali Ipupa wana ezali papa, bonjour Kimia, si ça se aussi ça te. Aussi ça te parce que loba. Donc il fallait wana azali étoile na ya Nzambe. Fali azamwana Nzambe, ya mwana za fali o azalelo. To matato kita kutu ndeko wana alobaka na yete. Biso to mona ka lobaka te na mona pa emote fali le kazo loba soka zo milobila soki ndeni rien. Soki muta lobi en Afrique lelo. Soki balba pona na kati Afrique wana ou bien Congo na bino wana. Alba pona 2000 fois représenter musique ya Congo lelo. Mais papa biso tout ozali même maman Lili pour nenga za be poisa la aluka pena ke akotisa mbongo na ye. So wabi lelo ke no luka mise mo na Congo. A on fali. Même maman Lili na za on fali. Mutu nyonso na reproduire pour na bénéfice pa bandeko nanga mama lina est-ce qu'on zokosa yo so babi lelo ke no luka mise mo na Congo kuna pour zo bénéfice zo falite o zo confio ya confio lo miteto to faire te ezali monoko na yo kanga monoko na yo za mamba osinga te a to solo la osinga na te on parle manga na koloba la vérité bon supporter la vérité bon supporter vérité c'est comme ça vérité de déranger bino donc vérité awa bon supporter yango ezali boye photo ndima fali wana quelque part musique na ya zali ko beta lelo ezali musique oyo pa bande on a la photo sur la vraie hein et ça différent on a besoin de la chose ba rumba ba mi bezo beta makamto zo beta mais azo beta la chose ba toko snel chose zo beta de partout ba bana besoin wesh zo mona awa ba petua ba sali ka est-ce que yo sala on a radio France yo so mona ba musique on a beta kimia kimia papa banzembo nazo sisa te azomela bapona silisa sokokata ye osisa ndenge soko loba bona osite te na botika na shite bomekaki banzembo na monaki awa o bozo ko selo mdawo saki nzembo mona clip mo sala kwa kimambango bo nete ba wesh simbi te wana nzembo ntu komo nini soki azo ezaso nzembo ni ezo simba te bolingo landa fali be ezo simba te papa Davidson zwa kimia mena mai ya pio papa mela mai ezo simba na ngote fali wana simba bana na yo wow Davidson zwa kimia fali l'image ya musique na biso ye mtazo vendre biso ba fille oyo boni ba jo lelo ba camerounaise ba nigérienne ba ivoirienne ba togolaise ba béninoise ba tout wana ba komolanda biso tout nini papa comment toi tu viens du Congo le Congo du il est ignorant ce monsieur Papa, il est là pour provoquer. C'est tout ça sur ma gambote. Où sont les gens sur le métier? topesi o 2 minutes na oshite ebango topesa maloba bande comme tout ozongela yo bomba na maloba na ngala za nanga awa sokoza ngai na konte na bandi na 42 na osukisa na 44 so lobi so babakiseli nga lisusu na yo baboye fali wana lelo ye mta vendre biso ye mta za image na biso ce qui a fait papa Wemba lelo za na continuité ya Fali Ipupa siko na bino botikali wana na batata na bino wana na bana ya bino botano ki ba inosi bi awa bozela 50 ans so fala tiki lelo ko bozela 50 ans to 100 ans nde boza fo mela pena mai bien so fali lelo atiki bozela 50 ans to 100 ans est-ce qu'on a continué na réconciliation maman nanga Liliane ba réconciliation na musique ya Congo et salamane bande ko alobe salama to
mais la bateau nyo sotali na musique à Congo réconciliation ou ça la musique à Congo au moins na combo ya Kofi Olomide gwe pazaka na kati azanga kateko azanga et simba bate mais c'est le dit kazala ki awa alors bi papa mba Kofi Olomide ba se réconcilier mais c'est le dit que son jour ndanga awa réconciliation simba te et simba kaka te ce qu'on a musique à Congo za neni hein faut se protéger na makambo na yo nazalaki d'accord Kofi Olomide na Fally Ipupa basolola Fally Ipupa ozaki via zoki matanga Fally Ipupa na inde tina parler arrêter la vie bato ba pekisa ye mais Fally akenda mais simbi na ngote totika Fally avanda kimia nga nazanga d'accord ya makambo ya réconciliation na te lelo pour ndeko na biso meka ki mais l'homme qui ne change pas hein a changer kana yete Fally avanda na ye kimia asa la musique n'est tranquille à nous vendre biso à nous pesa biso ba image les ba fille ba camerounaise ba fille ba nigérienne ba fille ba gabonaise ba fille ba tchadienne ba fille ba sénégalaise ba fille nyosto mukili ba mutu na pona Fally. Merci beaucoup maman Liliane na cité na Nubongo.